azali vraiment asepelaki que jour wana présenté nga na télévision na hit parade et nga na komi retard donc epesaki ekanda po aza kokonte na nga amoni ke bakester bakei nazwi bamisien ya sika me na bamisien ya sika nazwi leselo barekritaki ezali nga bamisu bakota na cooptation. Cooptation cela veut dire na ndenge ya koyokana te kundel pente na ndenge ya koyokana na ndenge ya koyeba bato voilà ndenge lelo bachroniqueur bakomi kobunda na baartiste koswana kolobela baartiste mabe ce n'est pas bon mais na ndenge Papa Wemba asala ebele na obandana autant avec exemple net ba wenge c'est vive la musique ba Victoria c'est vive la musique orchestre belé msu ya mike bimi lelo idéologie uta et pas ya Papa Wemba lelo nga ermo on a regrettara nabi natala la télé natali ta msu ba réseaux sociaux ndenge style na zako bina musique style na beti ebele pe bazali ba fan lelo ba koma pe bacteur banduliste mais tant ba oleka na téléphone ba moto inspiré yo tant bozo leka na télé bolo baka na mona ba style na bino bozo la tabolandinga mais tant bozo pesa interview bolo barate chemise à pembe tricot à pembe pantalon ya mwindu to ya blenani c'est style ya kopasuka ezali bato balinga kolata il faut na nous ana musala faut na musala oyo kotsela yo mbongo tant ozana musala osali musala bafuti yo oko réaliser nyonso oyo lingo sala ko somba voiture ko somba ndako makambo tout okozwa crédit parce que mundela yebi ke ozo sala mais tant ozo linga kolata ozana musala te eza pasi mais naza esprit ebele baloba baza esprit onga naza esprit baza esprit te ba complexé azoloba po bobanga na musika mais soko tester ye kana ndenga spiritualité o mona ka mpavala muto na koka ina critiquer po batala nga kufa kombone nani Papa Wemba yende muto na sali base po batala ngai po ngai succès kiti po mikoloyo na tanga kombo Papa Wemba na mata yende mais o tout batikali ko bandali koloti na se mon côté Papa Wemba pesa biso tout chance soka koti esika za okanga porte te atiki porte ofungwama po bino pe bokota mais ebele lelo bazaka koti place mo bakangi porte pa leader bénin bien sûr Koti okangi porte c'est pas bien biso tozaki wana so il lelo to bimi que to sala banze mona tranquillité etikali na mito parce que Papa Wemba nous avait permis de faire ça abi oya monika ko luka producteur a produire na kati ya viva problème eza te sala no ata ba 10 000 albums ata ba combien l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Chers amis internautes, vous êtes sans doute assoiffés de suivre notre chaîne Tolobela vie officielle de Papi Gen. Je vous salue, coucou à vous mon boss Papi Gen. Je vous salue, pourquoi pas à Alpha, maître Alfred Coupessa, par le document sur depuis Paris. Bon séjour, ou coucou à vous aussi, Aigle Royal depuis Belgique. Je vous salue. Je suis passé, je suis avec l'icône. Moi, je l'appelle l'icône de la musique congolaise. Voilà, il est l'icône pour moi. Azar pour moi, l'icône pour Banzem, mais Tilelo et Yokalaka Castimo Movie. Je suis avec lui. Bonjour, papa et mes condoléances. Merci, bonjour Eleanor et puis Tolobela vie. Je suis content de vous recevoir chez moi, le caméraman Zoé Matoko, Bimisanga Bogar. Donc Tolobela vie. Donc Tozapena Eleanor. Na sepeli ndenge bolukinga bosali effort ya on andima qui peut na yambabino. Toujours vraiment un moment difficile, biso Tolobela vie. Ma patron Abisso, te présentons mes condoléances. Merci beaucoup. Merci Nabato Touba Komela Kinga. Merci Nabato Basutena Kinga. Ezala na kati ya République démocratique du Congo. Ezala ba o baza libanda. Na pesi bino merci mingi. Na kanisaki na zanga moko. Nzoka na zainga moko te. Vraiment bo surprendre ngai na ndenge bokota ilikambango ya liwa ya maman. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, nous remercier Bato Basutena Kingape, peut-être plus tard.
en tant que combo na bango. Ok. Merci beaucoup. Rien n'empêche. Maman Kofi Pia son âme. Je suis un pèlerin dans les cas. Merci à moi. Mais maman précédée Carabiso. Ouais. Maman Rosa paix à son âme. Maman Rosa Mobi. Na bomo inaye abotaki ka mwana moko. Oeza bongo Stino Mobi Justin. Na immortalisaki ye na nzembo ya Mista. Ngai moko nazalaki te, oh yeye. Bakutaki mama Rosa na lopango. Babeteli ngai mama honga na weyo. Azalaki se moko, pauvre mama. Abota se ngai moko mwana mobalio. Nani akokotela ngai honga na we. Fote na ngai moko e. Napusa kolinga linga mingi ye. Voilà, naïmbaka maman. Naïmba ina nzembo moko kate parce que tozai na ye relation moko fusionnelle quoi. Donc mwana mère. Mère ya mwana. Donc abotika mwana moko sakame na ye donc tellement il y avait trop d'amour entre fils et mère. Donc voilà. Ils ont eu kumoko facilité quoi. Na yaki pona hospitalisé ye mais et comme ina kundaye. Heureusement je remercie Batu Bachakinga Maboko. Na bandana na chef de l'État qui a souhaité une condoléance et a facilité ngai ba obsèque ya maman que na kundi maman dignement. Et puis na remercier l'excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui est notre président, sans oublier sa femme maman Denise Nyakero. Hormis ça, j'ai aussi l'excellence Tony Kankou, autre haut représentant et chef de l'État. Et puis passé par Jean-Pierre Liao, qui est le ministre Yabiso Awa, la fonction publique. Et puis on a remercié Madame Antoinette Samba, qui est notre ministre des Mines. Batona Tonazo Tanga, donc Baïda Kingaï Pona enterré maman. Kajos, Bic Rouge. Bic Rouge, la fierté de Kisenso. La fierté de Kisenso. Voilà. À Azaka et mon côté, Nazapena Nicolas Mbosso, le puissant et le beau du Parlement. Voilà. Donc Nicolas Mbosso, ouais. Le beau du Parlement. Ouais, le puissant. Nicolas Mbosso. Voilà, honorable donc, Nicolas Mbosso, le beau du Parlement. Voilà. Voilà. Donc, Eteni Longondo, ex-ministre de la Santé, où il y a même des réformes, il y a dansé, il y a des hôpitaux, donc, vraiment, ils ont qui honneur pour Nangaï, que Namboka Nabiso, Batiki Nganga Mogote. Voilà. Et puis, voilà. Voilà, qui icône Nabiso, il est monté parce qu'il est monté, à aucun peu que ça, les lots parce qu'on s'est appuyé, et ce qu'on a réalisé, fallait que vous ayez coup de pouce, bon, coup de chapeau à vous et merci à vous. N'ayez pas soutenu qui star Nabiso, rien n'empêche pour tout ça, les stars, malgré quoi, on trouve comme ça, bon, à la star, tu bouquet caca, tu bouquet moi bouquet, ou le misère, tu bouquet caca. Au star. Bon, le bisanga, mais la polémique était, hein. Kuna nazarate soyi polémique tosil ici. Polémique biso ngami masolo akala. Masolo akala ezali mais omoni na douceur nanga na linga histoire na linga te muto alobake non batalinga pona tangaki kombo mutu boy batalinga pona fingaki mutu boy wana en tout cas eleka te. Donc soki boye pona nga mais na koki pe kotanga kombo baninga mena bien na ndenge ya match kwa tate. Ouais. Ok, voilà. Décidez le nom, les besoins Yambayo, les téléspectateurs au Pont la Bisso, ou une ou 30 secondes de ta carrière ou embrassaki musique dernière. Oui, embrassaki musique déjà tant on a petit. Nazaraki tout le monde a yemba na groupe d'animation politique. Na Kikwit. Mbokonga na botama. Donc nazaro yemba na ba petit chanteur mais na lobaki na papa na biso na bi ah papa en tout cas ngai vocation ezo ya musique vraiment moyen te na posa na yembaka abina nga bi ah so lingo yemba nga lingi ozwelanga na no carton wana ya pembe wana oya munene wana
diplôme d'état. Comme il que nazalaki na moyenne na école, nazalaki plus intelligente mais nazalaki intelligent, élève moko régulier normal, a souhaité que nazwa diplôme parce que namboko na botami na lupango na bino soyi ba diplômé bazate boza comptété et aneti famille moko boy. Vaut mieux que tozwa diplôme à to sala raté. Ba respecter et pas na bino. Ah yangwana ngata on a eu diplôme nanga. Na aussi papa nazali na posa na sala musique. Mais avec nani et pas ya papa Wemba. Bazwa inga na kota ina vivre la musique. Comment to sala ki choix papa Wemba? Nga mona sala ki choix parce que nazali na mwana nchiki na biso bienvenue Stavko. O ya zai ko mona ke vraiment na école ozoimba bien na otanga na DVV. Ngolo za bambuta na makala ngaba po eza proche même côté makala proche na ngaba côté à commune ya ngaba donc nazaro yemba trop école ti master na lobi ndengo zoimba nazomona voix na yo penza eza bien mais na vive la musique bazoluka batut ngabi na okoma kuna ndeni ononga na yebi batut toke kuna tokomi mais tokoma ke papa wemba te tokomi epa ya Joe F azali leader ya Chic Matonge akomi wana na yembi babina nga no tozuyo nga pe na boite no papa Wemba na poto ndenga azoya akoya na instrument biso tokobeta première partie na ye o babenga lelo enlever les rideaux voilà enlever les rideaux ils ont un peu mais première partie à papa Wemba andimi pe metant to bimi na epsi muto to yakina ngabi ngalo ba ino na oya epa papa Wemba ndeni omeminga kote wana abino na memaki wana pona yebike bango tu bakuta na kawana mais to le kasu côté mususu et pas maître donné kuna pe bato papa Wemba bazaka heureusement to leki kuna to kuta na colonel Jagger aza master approche à papa Wemba Jagger Lombume to komi na kuti bango pe bavandi wana bon na lingana kota na pane babino yemba kaka libanda na yembi balobi en tout cas to sepeli na voix na yo mais yo tangarat na bi wina na chik mais na uto sala examen d'état faut na ba 16 ans 17 ans trop jeune voilà donc il faut za ba âge wana après na yembi ba singa lobby samedi recrutement ezana na bar vis-à-vis donc soko yé au pesi kombono na liste ba obenga yo et puis au presté à Kepe nazali accompagné ya ba frère sombelinga coca azomela coca tozela papa Wemba ko matanga na moni papa Wemba na tondi mbala moko libume vimbi naza suna posa omela coca te mutomba liboso na mona ye entana osala na ye muto mystique papa Wemba balobaki akufaki papa Wemba zikaki moto donc papa Wemba ngoye ndeni na yebo netika donc na kimalanga netika na kima mais tellement émotion les cas makasi tina maîtrisant avandi pe babengi nga na mati pe na ndo yemba balobi bobo tala na ndenga zo telema na micro est-ce que za bongo lobi kuna boya lobo papa Wemba zo ba chanter la makolo mabata ba yeba telema na micro te mais c'est vive la musique tango lati il faut tambola bien ndengo lati costume o tambola te neti mutalati costume te to alati costume démarche za mususu ezate tango za o tambola na jean ezande mote na tango lati pour costume eza honorifique boaki makambo ouais c'est tout un école mobile la omona ba biso yo ato lati ndengeni na tozo mandeni na ozana complexe noté pour mutazwa kinga aza kolo makambo wana apesinga formation spirituel, moral, donc esprit ya osaganate mais jamais ozala na batolo baba ngana za esprit te ngana za esprit na lotaka mutu na ba phase tout oye na on a regard premier bonjour na on a oyeba wana tout eza papa Wemba psychologie voilà mais naza mutu moko respectueux na respectaka mokolo na respectaka leki pour na respecter il faut pas ozalaka quelqu'un o ayebani o azana mbongo te batutu nazwaka bango ndenge moko wana ezali éducation nazwi au prix à papa Wemba lelo mama akufi na yo omona ke papa Wemba azali mokolo wa mama nanga pona nini po
tant na yo mon certificat aliwa ya mama nde na yebi âge ya mama nanga mama kufi na 71 ans bon na biso ba français ba 71 ans mais na biso ba belge congolais to lo ba 71 ans voilà donc akufi pena mukolo te mais maladie emportée donc discipline wana nazwaki on na famille nanga tant na ke papa wimba abando te yanga suspend nazaki trop jeune donc on a ke poto na ba 18 ans ouais bah 18 ans et demi 19 ans et puis tilelo na respectera mututu muto asali musique a bien na obetele maboko muto asali likambo a bien na obetele maboko mais je suis pas là à critiquer ou à juger des gens na linga wango te donc respect tangwana respect à trop yo pe ba ocha yo pe na nzela mo robo na si romona jamais romona presse moko écrite ou audiovisuel on nazo critiquer mutu na ko fâché pour na likambo moko mais individuellement non donc c'est style quoi na tanga na école jésuite na linga na zala sango na silisa ite na bela imakasi papa longolinga na école na internat na zalaki na yo continuer na kin awa po nazali na kinzambi na yo continuer na kin mais na école moko normal internat kinzambi papa biso patanga ouais donc kuna ba formera ba intellectuel ba politicien ba sango ba to mayele belé donc na leka kuna quoi nazali premier en chigite mais nazali parmi ba to ya mayele ya classe mais on a kin na tangi na ba AG Kipulu ba honorable Mubobo pasteur Gisha Manissa baza moi ebele to tangi na bango ti pe lelo pe to koma o akena musique o akena politique o akena ba faire donc respect pour na bango tout quoi merci reste soka ki au téléphone micro ata le téléphone makolo ouais démarche na yo ndeni ozo tambola ndeni o telemi ndeni ozo emba bon na convaincu ki bato après papa emba lobit ndato zoye ou bien de babiye penda donc un temps mais ya na garçon azaki en communauté Jomens pardon abangisa inga trop pourquoi parce que ça obeta ba fans avec es so ba yembi petit boy bato petit boy on a bien que ça zaki na vivre toi le déjà te wana Kester bazada na Victoria ngata on a ye vivre parce que ba ça le recrutement ba Kester ba kenda ba espera ba kenda et yaki série ba Lijo Kwempa ba Jado ba bango tout wana nde bazala ki wana OK après nga na ya rejoindre parce qu'il fallait ba recruter ba deuxième voix ba première voix tout ça et puis nga na za une chance na yepe ba zwinga et puis 2 ans après Viva la musique une année après ba kenda ipoto deuxième fois nde ba yeko memanga yango to kenda petit lelo pe na sala pe histoire nanga OK poto na papa Wemba après papa Wemba yako sala susu Viva Molokai, c'était dire quoi? Viva Molokai, wana ezali biso. OK. Tant que poto, tozo betaka Viva la musique, mais bit na biso tant que na poto, il fallait to beta world music. Ba français au bazai qui a un centre culturel français, o ya kin, bazai ba camarade na papa Wemba. OK. Tant tozo beta balobi musique no zo beta. Tozo mona valeur nango awate. Vaut mieux okindo bete po bato a ba yebi déjà ba yebi répertoire na ba yebi yo vaut mieux to kende na poto bato poto pe bato a Europe ba yeba yo et on to kenda ikuna to yiko monter papa mba yiko monter groupe international Molokai donc Molokai za ina kinte Molokai za ina poto mais version internationale et ça y divisé ba msuto za ina ba on a viva batikali ka na viva ba msusu ngai na collègue na ngai na iko toke na Viva la musique internationale ou babenga Molokai et permettra biso hein ils ont un contrat mais bien sûr kuna basala likambuka bongo te mindele bato bazwa biso français moko boye François Payard tanga biso tozo tourner na Martin Messoni azaki directeur artistique na biso to tourner presque monde entier ti ba japonais ba japonais ba ko somba contrat et pas ba français tant ba japonais ba sombi ba utiliser papa ba utiliser na biso pe na kati ba japonais ba yeko teka contrat na ba anglais yango yoka kombo Peter Gabriel donc to longwe na ba japonais to komi na ba anglais ba komo promotionner ba komo betsa biso un peu partout ti pe na ndenge makamango ya okende ke bon voilà ça là qui Viva Molokai et Sinarabo
Viva Moloka et Silaka Bongotin. Viva Moloka et Yangonde Makambu. Yangonde Mtevandi Sabison à Poto. Tozo Zwambongo ya musique. Répétition, ils ont payé. Santé. Sécurité sociale, ils ont payé. Donc tout est qui assuré. Pour Mindele Basala Bilo Oka Bongo Bongote. Et si là il y a bongote, si là il était petit, papa Mbazagi en vie, et Zala il n'a pas. Parce que Zagi combo na ye liboso. So il contraire il y a regroupé. Mais après, Toyago Kabwana ye azwagi bantiye, na bantiyez o Bazagi ko accompagner. Mais Zala il n'a pas quoi. Mabeka ande liwandenge ye la kiye et puis Makambo et Panzani. On continue. Ouais. Bien, ma bête. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière dans l'année 90? Si vous avez qui dans l'année 90, bon, moi j'étais moi dans la sexe vous avez qui nango, style Moby, style Michael Jackson, et là on est sur le phénomène pour voir la style. Et là c'est là qui est ça que déjà dans kati ya kini awa naza kolanda musique pop trop. Naza mutu naza kene ba soirée ba disco. Étant jeune, étant élève, étant enfant. Naza kolanda ba disco trop, naza kene ba soirée à disco. Naza ko ba nzema Michael Jackson. Mais naza penda affronter. Tant ba zwinga na papa Wemba, père son âme, toke poto. Kuna naza na possibilité au tala ba chaîne ebele à télévision. Oh, on a eu à découvrir vraiment qui est Michael Jackson. Tant on a moni musique naie, na bi oh musique azo beton dire nzambe asambela nzamba zui a pesier musique maloba na nzembone bien que nazo comprendre anglais mais tant on retourna maloba moko boeza vraiment divine, c'est-à-dire spirituel et puis ils ont vraiment été vierge quoi net maloba moko bona no yo kangote. Ouais. Et tant on a moni bon on a eu au talendenga azobina ne talendenga azola tanga bi oh bato bazarabo mbala moko nga pe na yibi moi style ne na ndenga kolata te na yibaki style ya musique nazui musique na ye nazui musique na biso na sali fusion nango o babenga rumba rock donc nazui rumba nazui na rock na kotisi nazui moi image na ye muke na lati nazui pe ya côté na biso pe na lati yango ya omona babimisi nga net Michael Jackson. Donc babenga Michael Jackson na Canada. Concert moto ino beta na Montréal. Tellement naza sala ba geste en trop na ba sentir na kangaki ça les autres crier Michael Erwan. Michael en pe na moment na pe ezalaki ti aluka ki amonanga. Mais heureusement tout le monde en a quitté. Tant au na Los Angeles. Yazalaki akira ipa ba mira arabe mais batunaye ba yaki concert ba moninga ba solusinga na producteur na yeke non toza na tape na yo toza na vidéo na yo o na bimisa ba buki pompe essence toza ota na Michael vraiment sepela ki trop azako seka mingi soko azota la yo azo seka azo sepela mais ngana ndima kité mais tant beaucoup la yep singano c'est le producteur de Michael Jackson pour papa même ta a signalé ngabi oh Paolo Kayot. Nga nani abikendo solo na solo li après ndaye singa moni wana producteur Michael Jackson alataki couper akaki na sandal na t-shirt biso za obeta na théâtre après concert nde na suka aye na loge aye komonanga voilà ba makambo ekomela inga na ba voyage wana nazaki très honoré. C'est des aléas de la vie. Voilà. Tokutani na batumo bo o na satanda ite. Mais le quoi toi bato mbanga te internet pe na erwana pe zalagi na ngoti. Moyo ya loba ezate. Lelo tozo tala kaka. Makamusu sobiso to sala déjà lelo bato ba sutukela ngoti ke bango bato liboso basali ba fan musu ba mo neti makamusu existara te bo foti na bango te internet ya la te bazalaka mike. Donc le faut à côté les sous-sois mona qui est cette personne la net nga naza nga décomplexé nandule donc et na ba scène était o eko kamisanga parce que nga mo na simba ba scène à danser ba scène to beti na sima papa wimba danser nga mo pe na sali ba scène ya danser et loko kaka opportunité ezala naza un espace wana o vivre motongo ke boyende pour na beta musique à lokuta te na beta musique ya solo openda ke oyoki guitare otali charisme mutango azoyemba okwe mayanga
mais okoma no fanatique na eto za na mutu no lingaka mais ozana mutu no tche de côté lobi quand même Joana azo tutula ndule penda voilà tant on a travaillé à Roméo et Juliette nazali na boule te ke ekotika la légendaire historique ezaka na film à Roméo et Juliette so otali yango komona eza maloba amour eza trop na kati mobali azobondela mwasi azobondela mobali do fusionnel do balingani eza te ke ye alingi trop tete donc degré ya bolingo kopesa exemple te ka nga na lingako trop nga mutu na yo mutu olinganga trop te baza mpenza boye. Voilà. L'album Exil réalisé par Président Lycée. Mais ça, le coup là, ils ont un succès pensé, mais il fallait aller là. On a corrigé, ils ont réalisé par IET. Ah, ok. Ils ont eu production, ils ont produit. Ils ont dit que na Tchalar. Ok. Mutua Chembongo a produire Stino na collègue Nangai. Voilà. A produire Bisso, mais ils ont été mutua misaki boulia ko produire te. Ba produire Bisso a Chebanzembo, ngana Chebanzembo. Mais tant que bimisi ango na kanisi promotion nango ezaki pena makasité parce que kolo nango tango ateki premier lot a Monica Zumbongo a sala ni film pour la promotion. À ça la promotion te quoi voilà donc nzembo misali la promotion nango moko et sous qui place et sous qui là qui il fallait atindika souma muke mais le col azwagi l'art a Monica azuine l'art donc et sali que bon atiki nae quoi voilà Stino Mobi et lo nini au regretaka falo sala na vivre tant ça na vivre sala moté eza question mo bien nga na vivre la musique na za na regret mo côté que le robot na rata que le robot il fallait na salagité côté on en tout cas na regretté parce que na koma qui déjà stable na vivre la musique nazai na famille nazai na mbongo nazai makambutu nazai déjà indépendant donc yango no moni moi ozala influencer au ken orchestre msusobe ya ken osale loko ezala yité parce que ozali na vie moko stable déjà voilà na regretté raté et là na ko loba regret ezaka que non avanda na kini mingité voilà ok voilà yo mtu vana papa parce que penza mama ok ko penza na papa tout le va comportement papa so azana sema ana se manifester ndeli c'est capable pamba ba nous taquiner bino tout ça ba ma solo à tout et de rien mais azai papa moko bien papa moko très bien le losogi naza onga naza eza grâce naye ba conseil naye ermo pa gazanga danser na télévision ta on a bandisi kana koma yi retard na ancien combattant eza na zone ya Kasavubu na kanisa a gazanga danser na miso ba tuna télé tout ça na koma yi retard ko banda gaza inga wana epesa inga susu force moko boy et que bato ba koma ko linganga mingi ba yo kelanga mawa ata mutu papa imba gangela kina télé mbala moko faire découvrir nga na batu tant que faire découvrir nga na batu entre guillemets ba yo comprendre que non ya zo yemba bien ya mwana papa imba gangela ki po akoma ki retard donc et faire profiter nga na visibilité et puis tant que gaza nga wana ti aye ko kufa atana sali mabe azwaki soutan ya ogazenga te parce que nazaki tellement moké qui a gangela kinga et traumatisé kinga nazaki susu normal te po nazaki mwana moké ye moko a regretta ki yango asala ki yango na colère ya bolingo ya chanteur ndenge nazako yemba muto azalaki te oya koka ya remplacer voix nanga po nazaki na début azaki vraiment asepela que jour wana présenter nga na télévision na hit parade et nga na komi retard donc pesa ki ekanda pour avoir compté nanga Monica ba Kester ba Kei na zui ba mission sika mais na ba mission sika na zui laisser lo ba recruter ke zainga ba mso ba kota na cooptation cela veut dire na ndenge ya koyokana te kundel pente na ndenge ya koyokana na ndenge ya koyeba bato o ayeba na o na za petit voilà yemo pa yeba ki pe ba chanteur mususu wana mais na ndeto pasaka test nazaki le seul yango pesa nga kombo ya as de la chorale donc ozo imbana bato belé mais bazo yokayo
as nga yako as ndenge za na ba carte voilà OK bon temps ça soit na kanda oh so azana kanda o lobisete ponyo so obimela yo ah so azana kanda tout pende obimela yo moni na viva va faire opesa na bambote ba 2 fois 3 fois ezalite ah bon tam soupe boko ya repouper bo sololité mais bo solo na langage ya musique kaka que musique ezo beta à place wana il fallait toke nango boto ke na masolo ka yango na metango evide mutu na mutu nzela na mais elingo lobate ke te wana ezaki ba kanda te ezaki ba caractère moko boy forcé donc tout est faut beaucoup na bambote ou bien masolo te même soupe beaucoup pas komi pe aller ngwaku boyebi bien que problème ezate problème pe ezate bosilisi pe direct wanda ko mitungisa mateso aya vimba na ndenge na boyeba po za vimba mpona nini bon mutune tinga au départ naza oyeba caractère na été omona au continent moi chuma mais tant on a eu oyeba ye na yebi gata vimba ni danser oh vieboni a ozwanae mais bato ba yebi été tant mususu oyebongo tali ndenga vimba ni olobi oh lelo pende obeba au telemi pe na musika et puis ezako protéger masque wana voilà ezako protéger que n'importe qui te approché voilà parce que yaza personnage moko ya mystique bato ebele ba yo comprendre tangu ya kufi mais tangu azaki en vie ba comprendre te que nzambe atindaka bato abongo na mokili ane milliardaire te mais aza mutu moko boye partout bazo demander partout dans le monde tokena ye to vivre ba réalité mususu koto pe ba vivant na bango ngo te iza ba mannequin en Amérique bazo lela ye bazo landa eti na Paris donc ezaki facilité pour bato ba landa onde ngwana ozano africain uti ba côté moko bo mais bato ba lela ka yo partout to beti na ba salle mythique o ebimi lelo te ba salle bia lelo te obino boyebi mais to beta na ba salle penda ya mystique yango nga na banga na nga masolo te na banga pe ba scène wana te parce que na affrontant ngo pe e ba betelanga pe maboko ya danser ba film eza nango bo so bo luki bo mona ngo na za na complexité na boya ga mutu te na ndima ba tutu mutu asali bien na obetele maboko mutu amati na okumisa ye côté wana e kolongolanga kistino te OK voilà papa we makufa na ye malande pe no mona ndenge musique na biso nando mona kana ndenge musique na biso ndenge moral vive exister la ndenge musique akilelo oh tolobaka vive existera te tolobaka vive existera pourquoi vive existera parce que ndenge moral no beta ba moral papa we ma comportement ba kabuni ouais te surtout landi ba comportement ezate parce que batu ba kokana raté mais na ndenge papa we mbasala asala ebele na obanda na otanga ka exemple net ba wenge c'est vive la musique ba Victoria c'est vive la musique OK orchestre belé msu ya mike bimi lelo idéologie uta et pas ya papa wemba lelo nga ermo na regretaka nabi natala la télé natali ta mso ba réseaux sociaux ndenge style azako bina musique style abeti et belé pe bazaki ba fan lelo ba koma pe ba acteur ba nduliste metant ba olika na téléphone ba moto inspiré yo yani tibiso to lobaka Michael Jackson po aza de war mais so tali moto inspiranga awa ezali tabembo ezali sosoliso côté chant ezani ti Joski Kambukuta paix à son âme ezani ti Ndombe Opetum paix à son âme ezani ti Ntesa d'Alliance paix à son âme ezani ti Samangwana batuana tout ba inspiranga donc lelo so ina zoyemba okoyoka ta moi eloko moko ya muke ya ba Joski Kambukuta na ta ya continental na viva yango te mais masolo mususu papa we mamta beta na oh awo yembi neti Joski akala mais tant on a eu oyemba après batu ba mwana neti naza na ligne ya Kester na zo pe côté na zo papa wemba Kester Ndombe Opetum soko yoki nzembo na uta ko sala ya suka tant avant na zo avion 3 jours avant na zo avion na sali chanson moko na s'inspirer kana na studio na yembi Fati Beton nzembo soko yoki bandeli nango c'est Joski Kambukuta mais eza na voix nanga bana Congo elamuka tala nani oko voter eskaza de père et de mère to pas a candidat bapaya Fati Beton to yebie
toyebi papa na mama na ye 5 ekoki te po a changer niveau Congo ekomaki topesaki 5 ans tobakisi 5 ans Fatia sala boulot 5 ans topesaki 5 ans tobakisi 5 ans Fatia silisa oyo abandaki. Voilà. Wana kana yembeli moi début soko ke na site na ngai c'est officiel na YouTube au Landango Mobimba. Voilà. Donc wana ezali kana peso moi ba tempo bato na lingaki ti lelo na sala carrière bato ngo bakufa mais na otanga bakombo na bango. Yango pe bato bazolanda biso ba pe bazara ba fanatique ba pe bazara soki bandenge nini na ngai tant bozoleka na télé bolobaka na mona ba style na bino bozolata bolandinga. Mais tant que vous avez une interview, vous avez chemise à pembe, tricot à pembe, pantalon à mouindou, to ya blenani. C'est stino. Yaro pasuka. Oui, nani. Ça comme à l'école, nani. Voilà, il faut que vous soyez vivant. Et ça la tête, on a lali, vous avez ah, ya salagi basa, vous avez oyoka nangate. Na oyoka te, tout vous savez là, va cercle ya danser sur ya or, na romona yango. Te matoye kangami miso kangami molimo sekei sikoyo nde botanga ka kombo nanga po naza elema ya mukete naza elema ya munene na porta pe belé na sepelisa be bato belé puis nazo continuer ka sepelisa bato. Dernière chanson na sali eza soboke na site na bomona Parigo na yembeli parisien moko kombo Rifin Malenga. So landi nze mwana oyoka conseil ezali bato balinga kolata il faut na nous ana musala faut na musala oyo ezokotela yo mbongo tango za na musala osali musala ba futi yo oko réaliser nyonso oyo lingo sala ko somba voiture ko somba ndako makambo tout okozwa crédit parce que mundela yebi ke ozo sala mais tango ozo linga kolata oza na musala te eza pasi eza pasi wana na kala neti lelo ba petit tout bazali na papa wemba ezala Rifin Malenga, Trésor Ngando, Cyril Kina, Patrick Meka, Ombre Jaune, Kolo Blouson, Ozui Cyril Kina, Mfumuki Mbangu, Ozui Petit Nanga Zaba Menga, Chinois de Kin, Batouana tout. Tant on a oya Kini awa, na moni ba palais na bango, ba somba ba jeep na bango, ba tchana kati ya lupango. Lupango eza bien décoré, mais baza batu balingaka kolata. Ba sapera kala, oui. Mais il y a l'éloté. Il y a l'éloté qui est ignorant, on ne comprendre rien du tout. Il y a des gens qui sont lati, na komotanga bakombo ya bilamba na lati, na sala ngote. Au moins yo moko. Parce que na moi na papa wemba. Na bandi musique na vive la musique. Donc elamba na yebi, magasin na yebi, qualité ya tissu. Ndeka olati boki na simbi bona ressentir les tissus ya bien to ya mabe. Donc lelo na roza te na télé na bando beta masolo ya bilamba parce que so moninga ta naza na couper yeba bien naza ne loko moko bo. Et na encourageaka bato bazola tata ngwanzo. Bazola ta ba contrefaçon koka ina bilamba original. En tout cas na encourageaka bango pourquoi parce que bazana ba moyen tant mususu te ya kosomba original. Mais ndenge bazo sala l'effort ya kozala propre. Si vous avez une photo, vous encouragez bango. Mukolo ba koma na l'art. Ba okene pe na magasin, ba sombi. Mais pour l'instant, na Emilia bango te, na boya bango pe te. Parce que bazo kota dans les normes, na propriétaire ça les forts à la neti. Et na encouragez bango. Voilà. Merci beaucoup. Papa Mbakoufa, mais tout le bas atika administration ne viva pas nani. Oh, papa mbatanga kufaki nga naza na poto. Nazalaki ko intervenir dernière date to salina ye eza ya to beta une inter anniversaire. Mais la organisation na yebiki organisation ezalaki on a kini et puis ndenge batikala ki pour l'instant baza sous bongote ba msu batikala elle Amazon msu batikala soki bana ya viva. Mais intérieurement na yebisi ezo se passe tant on a yaki na beta i concert moko na Chetemba o ezaki bato belé na gagnaki Chetemba bato ba compagnie nga na zo ndambu ya viva ndambu o kwa baza o répéter nanga na beti na bango normalement il fallait na beta na bana ina mais ba ya ko kata sous que ba production ezate série à Covid donc na tikala ki kaka na bato ya ndambu ya viva na ndambu ba connaissance
puis dans ça là concert ezaki réussi on a remercié batuto ba accompagner ngai. Pourquoi pas nous a netuza na timibo oza kokola yaya osangana bandeko na wana bana viva o basali ba kompomi yake bendo son ba ko basala bana viva osangana non mabe ezate ngai nako mata comme nako kita ego gêner ngai te tant que groupe wana mute bimisanga epesanga makambo esalanga boy jamais na otikala ko wanga nango una trahir yango. D'ailleurs soki nazobeta na ba production nanga webi soki suna site nango mona nzembo moko papa imana reprena ki eza Melina la parisienne et ça la succès à danser mais tant suna ba génération na bino boye bien oté na reprena ki yango na beta ki yango pona sala papa imba plaisir na surprise mais tant na sali yango kalate papa mbaye ko zwali kama akufi atiki biso na linga ko bimisango te po e obimanet na weli sapo ba yo kanga to ba mona nga susu mena eloko ya père na mona ki yango mabe na zui yango na chango na tiroir nde na ya ko bimisa acoustique na si Rolanda ki yango donc na bimisa acoustique yango na chango na gate armoire po to koma ina moment ya ba acoustique faire abimisa ki acoustique na ye marchaki et pesineti ligne pour batutu balandango je salue le padre et puis ngana ye ko bimisango et bimi meilleur acoustique na RDC puis na Afrique centrale. Ah bon? Oui. Soko ke partout tuni na ba record au monde que non c'est stino c'est stino ba tebele ba beta ki na moni pe ba grand no pe ba beti mais eza parce que je parle de moi. Yango nazo hésité te olbake meilleur live acoustique. Nazo yi muto liboso abenga inga ezaki Koffi Olomide. Je salue Quadracora abenga lobi oh live pendant ndenge komi live acoustique eza na live acoustique eza playback te. En tout cas félicitations et sache-le bien que ndeto beta rabiso tout wana bien que yo ozala kuna te toyebi que ozali. Ça m'a encouragé et ça la nga esengo. Na yo ozwa deuxième coup de fil ya Ferre Gola azaki na anti au sala clip na ya Pyroman eloko moko bongo si je me trompe pas abenga lobi viens en tout cas corriger biso ndengo beti acoustique wana en tout cas au corriger biso lobi te na corriger binote mais na beti musique on a betaki parce que dans le temps na travaillé mingi ba acoustique na électrique ba disque nanga et tant que comme moment ya acoustique na yo sala acoustique na zaï déjà na son donc ezaki te que na luka de gauche à droite boy te donc na zaï déjà na son et que tant on a chango pe et puis si présentation conception lumière son na son torbelo ba guitare ba voix tout ezaki en place. Voilà donc na loba merci mingi na bato ba kumisa kinga et puis na bato bazo continuer ko tala ngoti lelo donc merci na bino wana ezalaki pona ko lakisa kaka niveau ya étude pa papa Wemba qui ko yemba ko koma ko beta ko filmer idéologie tout yango wana pona ko lakisa niveau voilà toi qui est na suka mais est-ce que style lelo ko kondi maman no passe la musique soki ye lié na oboya te lelo na vie okobota mwana tam susu azwi makambo no tam supe azwi makambo no te nakoboya te parce que tout eza mosala lelo naza na bana mapasa na lipasa moko asalaka makambo église pourquoi parce que na biso nazali na couvent nasilisi na couvent fai nakoma sango me nakoma isango te nabelai makasi bazongisinga me eye kobima na nzoto ya mwana na nga lipasa moko soki otali bopseka mama omona moto azoteya mwana na nga oyo akitisi mama na se na prière bani mwana nga mobali donc eza eloko ya mbotama yango moni bakalme oyo omonaka eza ya couvent koya te otumolanga mpo moi na vandi nie na azoba te non batumolanga mpe te mpona otumola moto fo bozala na sujet oyo ya kodiscute mais ntango sujet eza te yo okende olobaka okende na tele olobi stino wana bato bamona liboma et puis stino mpe akocomprendre te bato nde bato bakorépondre po bato neti biso torespectaka bato tout soko atake nga c'est le peuple qui vont s'en charger nazala na kobanga te soko otumoli nga bafanatique bato bakos'en charger na yo parce nga nafingaka te natongaka te nakumisaka kaka eloko bato tu bakokumisa nakoki kokritike mais nakokritike yo na média te nakokritike yo
tant toza entre biso ndenge ezala kaka papa wemba toza kotonga ye mais vient na biso to tonga ye na ndenge ya okitise te na ndenge ezalaka boza na père na palais bopesi ye kombo moko boye voilà mais ya ofinga baninga wana pena na linga yango te ndenge lelo ba chroniqueur bakomi kobunda na ba artiste koswana kolobela ba artiste mabe ce n'est pas bon boza wana boza côté na bino biso za côté na biso so biso toza te bo lobela pe biso te so bino pe boza te bo lobela biso te hein journaliste moi za promo tout mo boy mais pourquoi nezalaka ezalaka ke tokoki kozala camarade mais na médiate toza camarade hors boulot c'est comme le vieux Lukunku Sampu azaki camarade makasi na Luambo papa Luambo Makiadi mais tant azo yambe na plateau ce n'est pas du tout au biso tozo mona lelo so boza camarade oza na appartenance so ba futa ombongo chaque fin du mois mutu mso aye koleka o tuna ye ba question moko boy dérisoire bato bana posa o lobisa artiste ou star ou vedette po ba question na moyen bango ba ya reposer nga ezate baza musika siko musika na bato ba pusaka bango pembeni eza bino opusani pembeni nanga makambo bato ba se poser ba question que awa ezalaka boye pona nini eza bino bato ba poser biso po bato wana ba yoka ba réponse ba question o bango ba se posaka mais soki yo ye otuninga makambo moko boye ezokenda ngo nzela moko boye bato wana ba ozala contenté voilà mais siko ezokoma neti guerre ba journaliste ba chroniqueur bakomo critiquer ba star bakomo critiquer ba artiste mususu penda azui temps ya kofinga ou bien mususu aye opesi micro afingi biso vivaki eloko wana te et na ke poto pardon nazaki jeune trop ti nazo vivre leo na mona place bazo finga Johnny Hallyday ite Johnny Hallyday a passé na télé alobi en tout cas na l'excitant na makambo pa pamba ko fumer ba drogue bani na lingisi ko bo edenga nga pe nazala lokola baninga azaki numéro 1 na France et leki a lobby tant akufi atiki pe ba héritage ya malunga mais critique ezalaki te Florent Pagny leki bo ya lobby o ye numéro 1 ya fingi bute mamone ezalaki donc biso tozaki éduqué na ba genre wana na ba papa wem lelo na ko finga artiste te na ko critiquer pété ata ba critique ya bo po ba critique mususu ya la rozwa on ndenga mabe donc vaut mieux kutu natikala na ligne nanga ya o critiquer ba tout poso na critiquer ou bien na kotima mwana rozwa tant o finganga mais tant que na lobby mabe te o loba nanga mabe ndeni ato lobby nanga mabe o simba te o ya o loba po na visibilité pa nanga e simba te po ozo réponse te timo kile kufa na ozana vanda ka ndena vandi bo mais naza esprit ebele baloba baza esprit onga naza esprit baza esprit te ba complexé azolo ba po bobanga ina musika mais soko tester ye kana ndenga spiritualité o mona ka mpavala ba makambukati moral psychologie o mona pina ka o meke mwa likambo ya ningani nzoka o sali na yo na ndenge kaka otala ouais donc ina naza complexité na yebike na zwa formation moko ya danser so ilelo na ndima ba benganga élève du maître c'est que j'ai quelque chose du maître vous comprenez mais respect zo demeurer primordial pour yo respecter nga o linganga il faut sentir respect na nga et pas na yo tango you sentir respect na nga oko ya na ba blague pa pamba te journaliste va tuninga ba question pa na moni une fois l'équipe deux fois l'équipe troisième fois na web c'est notre kata na moni ozo tunanga trop pona kene banzela wana na lingi banzela wana te yo zo memanga so ba finginga na ozana temps ya ozongisa te donc vaut mieux que na zala na ngai na se préserver comme ça comme je suis que na finga ba tout na critiquer ba tona kota mama ba tuna linga kango te muto na koka ina critiquer po batala nga kufa kombone nani Papa Wemba yende muto na sali base po batala ngai po ngai succès kiti po mikoloyo na tanga kombo Papa Wemba na mata yende mais o tout batikali ko banda likolo tina se moko te na kofinga ka moko te po batala ngai na koloba apeli ka moko te oui bon na cadre musique toko sala ba featuring toko sala ba biloko o ba tutu ba salaka mais kozana complexe que na tanga komo no po bachanga ka yi ego yate voilà donc ça me kira ce casting au mubi otika la relation bien bana vivati na bana viva ça va merci oui naza na relation ya bien yango na ipso ke naza muta polémique te
Donc lelo natikala bien na mututu na roloba boy relation ya bien oui parce que déjà naza grand frère ya ebele et puis natika bango te toujours na landela bango tant papa mba kufi basala ki album na bango bazali na besoin concours ya voix nanga na yemba na poto na musique na bango na lobai tout à l'heure que tant on vive la musique ezo benganga ou organisme moko esalemi pour na vivre la musique na opesa condition te parce que lelo so ina zangai eza groupe wana na ozongi sango na moi c'est à papa mbate na ozongi sana bana nete na ozongi sana groupe wana tant que on a besoin nanga na oza toujours présent pour ce qui concerne ma relation en tout cas on est en bon terme avec tout le monde sauf que tant maman nanga kufi na katia kin il y a certaines personnes qui m'ont appelé de ces groupes là. Il y a clan Viva la Musique et certaines n'ont pas appelé. Bah yaki pe matanga te, sista inga pété. Voilà. Mais ça n'engage que parce que matanga va payer sa invitation te. Voilà. Oko pe ça peut moi raison à lokuta que non nazalaki te ou nasalaki bopo et ça la bien. Mais tant que bengi mutuana te pour souhaiter ba condoléances ou au pe ça ta moi lokuta que bon boyna boye. C'est comme si bon oyeba ite que mutuana pe a bon ici grande partie à vie naïe à histoire naïe ma mère était ma moitié pour abotara moi na moko j'ai des frères j'ai des cousins mais na libumu naïe a pompaki kanga le temps on a zangissé azaneti maman ya ba star tout ya ba chanteur tout ya ba musicien tout basenga ate que non yo yeba na ina stino po que ne matang mais là on a remarqué awa babolingo wana eza na ngote na ba o évoluer ki na bango na ba o baza hier bon bao bayaki eza neti ba petit patouziana na mona ba pompom yake na moni Pacheco na moni chef Tosha Titi Firenze bavon bao bazobeta na ba viva sikoyo pour te citer que c'est là bamsu na mona yibangote mais maman kundamaki bien la honneur ezalaki na pesa na maman nanga na pesa yi maman Rosa lelo naza fier na génération na ngai ndenge na kundi maman nanga et servir exemple ya ba nduliste mususu parce que maman kundami neti homme d'état pour nanga eza fierté na imaginaka ngote mais esalemi na aide ya certaines personnes ba que non o yaza légende ya mboka personnalité moko incontournable patrimoine national et que ba ke se bouger ba bimisi ba masolo vraiment je me sens vraiment très honoré et na singi bango tout natanga tout à l'heure ba kombo merci à trop na ba geste na bango basala parce que ce n'est pas n'importe qui balanda ndingwana yango pesinga confiance les susuke na monter groupe nanga na Kinshasa mais ba musicien nazo bengisa il faut tango obeta guitare oyemba rapé tango obeta drum ozo yemba obeta gizaka ozo yemba na besoin ya batu ebele te na scène nanga pour ba mona ranga bien ba mona ba guitariste nanga bien ba mona muta obeta lokole bien ba mona muta obeta drum bien scène eza aéré donc mu pepezo le kana boy batu ebele moi ba mona leader bien ezate moi obina netinga na panzaka na maboko pa na oya obeto ku donc il faut grouper ça vraiment homogène de balobaka voilà soki mutumso asepelaka na seben ya Romeo et Juliette amoni ndenge bazobeta clavier azobeta ezate na tanda batu ebele na lingi bongote et puis pas pour longtemps bon on a déjà makambo ekene parce que ba premier masolo yoke na Braza et nazobenga batu nazopesa batu misala te yo moko yaka na entourage astino tu te fais ta place na ba o baza ba média na o baza ba to communication et mutuna mutazo a place na yo ya ozala efficace na tikali na ye maintenant na choix te na sala choix que non ko banda lelo yo parce que na ko pona yo oyebi na yo te ozo sala pe bien te et ça difficile na kabwana parce que confiance est côté déjà na masolo mais mutuna mutu o ya rolinga aya autour ya stino ye moko a sala poste na ye bon nga nazana na pona bo nga nazana na pona bo na pesi mutu tout chance pona za égoïste te papa Mbappé sa biso tout chance soka côté esika za okanga porte te atiki porte ofungwama pour bino pe bokota mais ebele le bazara côté place mo ba kangi porte pa leader belé ben bien sûr
Koti okangi porte, c'est pas bien. Biso tozaki wana, soki lelo to bimi que to sala banze mona tranquillité et tika la mito parce que papa Wimba nous avait permis de faire ça. Abi o ya Monique ko luka producteur a produire na kati ya viva, problème eza te. Sala no ataba 10 000 albums ataba combien? Mais respecter kaka groupe. Yango monaki ngana viva na bimisa nzembo mote ke na tchena baninga to bimisité naza na ba album. Album ya Mejengoi, album ya Roméo et Juliette, album Invitation, album à Fin d'Exil, tout ça là qui na collègue nanga, c'est tout. Donc après ça il faut confiance dans quatre groupe mais lelo, ba groupe mususu au sali disque, il faut longwa pour sali disque. Vous comprenez pour sali disque na yo album na yo et leader au sepelate mais chez nous dans Viva la musique ezalaki bongote ezalaki ba permettre bino luka producteur na ndenge olingi. Ato ça nous ba succès nous ezalaka na Viva. Ben nalobaki yango tout à l'heure au début que nazali na posa otala groupe musute ou ko kende pas musute parce que j'avais déjà tout au mobile ya rosa nango oh que non zo signé famille bani donc j'avais tout les a tenté ngate que na tala hier parce que j'avais tout oh bakara danser nazali nango puis nazala nango kaka donc mutoko influencer ngate nazana souci ya rolandelo ko mo boté mais lelo ndé na koli na besoin pe musala na na pesa pe ba petit baza sima ndenge Claude Moussaï nangani alobaki nangala mobali ya Moussaï alobi lelo pe yo pe élève du maître oko comme un peu maître olakisi pe ba petit mususu na bino sans problème. Neti nazana staff bien na pe simbote na Nati Lokole zéro bêtise na pe simbote na Papi Mboma DGA B1 on a batu bazo encadrer batu yo na communication nanga donc soki ba miso ba robakisama ba bakisami to sali nzela. OK. Et toi qui va na Viva, vous avez bana papa moko, vous allez bien, tu dis que na ndako no soit. Qu'est-ce qui s'est passé nande ko benga collègue dans le on va peut-être ko monter Redi Amisi. Non. Natanga kombo nete poani. Na ko question la bonne dit collègue là. Oui. Collègue là. Vous avez qui po bosana yotanga déjà kombote yango nga na zong saki collègue po lobaki ya produisaki disque to salaki mais production ezaki a été biso zalaka ba sali ba chanteur mi balé ya légende ba sangisi bango po ba yemba ngana muninga nanga tozana na problème te ke pona boya kotanga kombo na boyi lobi kuna moko akufa baya koloba oyo koya na matanga nanga te okuna ya tete na lima mwana te toza ba collègue mais toza ba ami te po musu ezala bozo sala boza ba ami bokomi ba ami après boyo koma ba famille ya neti mutuneti Gloria tokutana naye na Viva la musique mais lelo Gloria tokoma naye neti to uta famille moko donc problème ezarate nakati ya musala ko kenepe musala ba mi musu ba komi ba frère na yo ba mi musu batikali ba collègue pona musala mais ezanango ils ont engagé nango ba individuellement chacun quoi mais ma bemoko ezate to swana te logo moko te mais mutamutazo évoluer na coin na ye maman yaki na matanga mama yaki te ye pe azalaki na matanga na ye grand frère na bango akufaki tango na ye grand frère na bango akufaki ye pe abengaki nga asouhaité nga ba condoléances mais na préféraki neti mama akufaki sur place azalawana mais azalaki te peut-être empêchement peut-être eloko mosusu mais bon voilà azalaki te mais bamisu bazalaki. Voilà, tout comme nous sommes à Souka, Mbote, et puis moi, les Loba, les téléspectateurs, on télévision. Na Loba Nabino Kara, que regret ça que bon, on a tika Rabino chaque fois, battant Moulaï, mais cette fois-ci, na Ozalana Bino longtemps. Na yagi na deux plans, il y a Rumba, pour na sala A, moko eza Roger Niwa Kiangana, moko ezali Moussaïret ya Moussaï. Donc, netinayaki maman na côté hôpital et puis si bien te na ba programme sona yaki na pona continuer au sala banzembo wana mi balé awa na 8 ans au sala ngote so na zungi mikili na au sala ngo et puis kalate bo mona nga na bino awa vraiment na pesi bino ba fanatique na nga merci à trop
nakuti nouvelle génération ya kini bazoyemba Roméo et Juliette et étonné ngai, mais d'autre part nazo kamwango te parce que ça a été bien travaillé. Ça là on a Los Angeles, na ko enregistré on a Paris et je suis vraiment fier de ça et na pesi bino merci à trop nandeka bo supporter nga na kanisi na o décevoir bino te touro yo na ozalana bino longtemps quoi. Et na pesi mbote na Eddie Claude qui est solo il me tape ça en place à liboso na répéta ina bana ina tangu na yaka et puis awa na repesa mbote na président Chikito Mushashino na coach Olivier Massamba, sans oublier qui Jasson l'honorable na Paris, Dédé Samba DS Champagne bao baida kinga pona sala nzembo Fati et que nzembo ngo bimi meilleure chanson à campagne à président bien que betagi trotte mais yango mutesali ke lelo na va anakin ba tutuba yambangai avec sincérité. Ba oyo pe ba yambinga nanu te problème ya te soki temps ezali na okomela bino mais soki temps ezali to mona na kambala sima na ba ministre na biso. Encore une fois merci à trop na saluer petit nanga Gino Kamukotele monde à part. Papa na Moïse, papa na Sergina na Chombo ta trop vraiment epa yozali na yebi kozo landelanga na embrasser tous les Kinois. John Mwamba, l'américain de la famille, sans oublier Alex Azulino. Aokare te salue. Avec ma Michel, donc Bambota Tronabino. Et voilà. Apesi Dorambote. Apesi Fiston Mobimbote. Apesi Jordan Mobimbote. Apesi Natacha Mobimbote. On a embrassé tout le monde. Ceux qui m'aiment. Puis bon pesa sangoke mutuna bino azalia walingaka bino mingi apesi mbote na Papi Gen le boss de l'émission et puis na cameraman na biso Zoé Matoko ba bi Matoko lote mais Matoko donc neti kitoko mbali ya solo ya mulai neti kanga donc puis journaliste soit reposer nga ba question Eleanor Kinunga. Voilà, wana Kinunga eza neti bandundu te. Voilà, donc na sengi bino merci à trop pour permettre ngana meka obeta lisolo pona bato yo balinganga. OK. Et puis voilà. Merci to kabwana biso menga linze ba mejengoi. Ndap matin on awa sanga faveur na yo ba ngoli susu pone na yo ka ngona ba fina moni yo moko. Il y a un peu de feeling par rapport à par rapport à mais franchement oh mais maintenant motema moto ndinga sena makanisi mejengoi ngana pesa ki on bolingo zongi selinga bokono susi kitoko nezaleli na yo etindaki ngai napesa masanga mokolo yango baboti bangai baye ozalaki te nzoko bimaki na ye nalingi mwana oyo ye mpalingi nga lokola Romeo na Juliette Banque di Congo, mosolo nyonso babombaka ezalata ya ngai na sombela yo eloko yo nyonso kosenga ngai amimie vraiment ngana lulio ayoyo amimie nakozala fidèle na bolingo oyo amimie memelanga bolingo amimie kasi tindelanga la joie ngo oyo amimie mwanango ya lokoka bojelo amimie ekila nyango engo mama abota yo longonia pesanga isangono ya bomwana o na yeba pourquoi ngana langwe yo boye ekila nyango
Ngo. Je suis très contente d'aller mingi ce master, franchement. Là, qui vient de la personne bien. On va clôturer, je dis merci beaucoup. Derrière la caméra, c'était Sénateur Ravi. Zoé Matoko, j'étais salué mon frère, pourquoi pas mon boss, Papi Gen, je vous salue. Je salue encore Erga Congo, la patronne, je vous salue. À toute la famille Mamengi, ma famille, hein? Sophie Mamengi, Zéphie Mamengi, Bénédicte Mamengi, Noah Mamengi, je vous salue. Ouais, finissez comme ça. J'ai une phrase ou quelque chose à dire parce que j'ai oublié, je ne pouvais pas oublier ça parce qu'en ces moments, toute la ville en parle. Vous savez? À Goma. Non, on a perdu un de nous. Chaka Congo. Voilà. Mes condoléances à la famille de Chaka Congo. Et que Tobosana Imke Kolobelaye, organisme ya salaki ezaneti restaurant du Caire na poto. Biso tout kena na poto mutumoko azanga komela ta le ya restaurant du Caire te. Ata mateka, ata sukali, soka boyi akosi. Tango ye na poto, tango zana no stable financièrement, l'État akipaka mutu. Tant l'État a occupé mutu ya na organisme moko apesa kabilo kwa kolia, ba fruits. Donc tout ce que mutu azo somba, kokuna différence la to ya lia ka boye kote, biso tout lia ka ndenge mo seno balar na yo okoluka bilo mususu. De chaque Congo sala ki organisation moko o izo permettre batu nyonso akoka ko sauver milimo na bango, mususu azana carnet d'adresse ndenge moko te na yo, ndenge moko te na Pierre, ndenge moko te na Thomas. Ye azo aider. Mususu akomona ministre ou akomona docteur, mais mususu azana possibilité akomona docteur te, mutu aza osala pont chaque Congo. Une fois je l'ai appelé à un hôpital pour encourager Nandeng à un hôpital, bon rétablissement. En tout cas, c'est pas trop. Mais Hermon a moi, au moins na réseaux sociaux, bazolo alembongo, oh moyibio, a kepo aliambongo te, a salagi idéologie, c'est vrai, c'est tant au sam, ça la faut faire au vivre nango. Mais incompréhension ezalagi na mboka na biso nete mboka pasi, toza pays comment dirais-je, pays richité, pauvreté l'équipe, bato bazo critiquer alors qu'il y a ça là qui est le moko ya bien. Siko to luka mutu mususu to chaye na place ya chaque Congo. L'État a meka kopesa ba subvention na ndenge ba sala kawana. Po ya bundana ki ye moko po na ko sauver bato. Yana maka mususu aza osala esimbaki, et yana maka mususu esimbaki te. Alors nga nazaki ko encourager parce que naza omona ki azosala likamo bato wana azokendo sauver za neti peka ngai. So inaza na notoriété naza nango lelo te. Na beli parce que comme elinga mutalinga za liboso na ngeza kaka Chaka Congo. Vraiment merci na boulot nyonso yo sala bien que nazo peso merci à ozoyoka te mais esprit na yo ezoyoka. Vraiment paix à son âme to kundaye bien et soki nazali awa en tout cas na ko participer na enterrement na bobsek na quoi. Voilà. Vraiment paix à son âme, paix mes condoléances et courage à toi ma copine Margot, on est ensemble na aussi mon cabo une solution. Famille papa penza boluka solution pour jusqu'à là bozo pe sa programme te lo mo te mutu muteza oki nenge star abi boluka solution bota programme et ko sala biso bien la manière ko pe sa mbote je n'a pe sa mbote pas maître Alfred ko pe sa document à succès ya Schengen Union soit Europe boluka maître Alfred ko pe sa mo ba document na bino Washington grand pays tonton je te salue pourquoi pas à Platini Chipamba depuis Canada, je vous salue. Je salue encore toute la famille Mamengi, je vous salue aussi. L'autre histoire de Mobala je te salue. Titi Lady depuis Paris, je te salue. Je salue tout le monde, je salue tout le monde, pardon. On a sur Eleonore qui nous m'a dit, je vais de la presse, je suis là. Si j'ai son abino, tout va commentaire abino. Et ça là qui pour évoluer. Continuez de vous abonner ici. Tolobe la vie officielle, je ne serai pas d'ici. Merci, à la prochaine. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gen Tolobe la vie.